na njili zate pour njili ya chango da district présidentiel ya ku musu ba bita pour ma boisate ya ku musu da matadi bakenda te ya ba ku musu ba suka na king mais et so ba linga me ma groupe ni na poto lisi ba ke poto ba ke mo na poto ba on so ba vous comprenez ya ke jalousie ne fait ami ma ba groupe ni na poto ya ngo leader ya misi akomoka jaloux ya misi nga na taille so da fait na nga wa fait na nga mais on a ebiso ke tika ba biloko ano sala na raté so kabeli mutu bomba sekenza mene mta sunga yo oyebaki maida bovane quartier moko so yebaki osunga elo moto ko le kanate volo baki na pesi ebo wane zala te Kikedi ayebani Muyombe gauche ayebani Ayebani digital papa omolinga Muyombe gauche na vando kumunono tala bibidanga na bebo morning gaga sambe babino na ekola ke sabino seke kaka moko bapimela kibino shane babiso soboli ki bolanda biso metfa sur YouTube Piero Sacho pe ana esendi babiso banso to chamakoto tolanda biloka memorala sopolingu mwana boya kanga mapanji sokinda ko boya robela avese la kisa kaka shana na 2 minutes akosonga memorala Yesu Kristo azala boyo balobaka ba imu na bino nyonso ba théâtre be mission ba oba sepela ka batala ba théâtre ba imu ba gang ata be mission makamtengi to le kanamboka boluka biso na chaîne na biso ya YouTube Piero Sacho PN izaka chaîne moko elo ba bosolo ozo mtsa mtu na nzela fala tiki nyonso ba ninga kala rangi la forêt na sana kati ya Rwanda hein ozi ya palo ba kioza kati ya Rwanda boyo non na kati ya Rwanda wa ba nulle part ailleurs histoire qui Angola histoire qui Angola na sangsa balang nyonso pour comprendre que Piero Sacho PM azan Afrique mobimba azan Europe mobimba azan Amérique do chaîne oyo chaîne makambu ko sa ba chaîne ya moko chaîne za moko Piero Sacho PM la biso wana bagagi ya bien ba film bien yom to linga vosega yom to belaka o tension justement biloko twana awa chaîne de silisa mo ba bi toza wana toujours misala ndio baga ela la te chaîne visibilité chaîne makambu baganga bien ba film bien ba tête bien ba émission bien ba ina bien non c'est mon talent awa talent de musique bien talent de musique mbote na balingaka biso o balandaka biso émission na biso le parcours de la vie ezangai la ronde de la forêt ngana la bilo lomo bete ko lembisa bino la bilo batumo te ba ko décourager bino batumo te ba ko asisa bino tension la bilo pour la vérité c'est la vie artiste Léona Yelibino mutu moko très spécial kande boyebi ya tozana artiste la biso aye vraiment la kati ya Luanda na kati ya Luanda kombo na ebino moboyo kayemo nazo se présenter mbote ndeko na ngai mbote la reine de la presse congolaise angolaise. Moi c'est c'est présenter d'abord, présente-toi na ba balingaka émission na biso le parcours de la vie to into e ba soki tozala nani soki nazala nani pembe na ngai ba ngime ba kombo na yo ouais wa batunyo so balingaka émission na biso parcours de la vie batunyo so balingaka chaîne na biso balingaka ko s'abonner bo s'abonner ka awa balabi artiste Dora Yuma star congolais charge muto appelle ça tous les comédiens charge muto appelle ça ba tout tout ba jouer ba mangala mabe o tout ba jouer ameka ko mutu na ye ya sensité ba zongo pa ko likambo yo Yuma Dora ba bi aki Angola na kati Angola na ikane na panja sango do komo na Dora Yuma o ba yebi nga ba yebi minga lo batina bi da ba s'abonner ba tuna ba pesa nga ba mbote belé partout ba mbote belé oboza o yebi da nga yo Dora Yuma na za awa o ayebi Dora Yuma za Yuma ya ya Dora pesa bango tukomba apesa bango go apesa komba Yuma so fo ba signer ça Yuma fo lukanga en privé
na betolo yume l'accès pardon nga za bonga mta makelele nga pende bongo nga émission pour za show to mtana pala linga changer a changer te cha miko pemeni nga za po cha kuna po mabongo to pena mtaza pala tanga tala ba te émission za show muto ba yambi pa za show donc oza po so ba signification yuma falu nga en privé na yebise yuma za ni ko likambu na bo ya chrétien na bo pe émission za nga émission za yote yo loba minga ndo répondre comprenez e bana loba ya na ina yeba ndora nde na mo no mi kumisa bongo o ba ki o nga za boye nga za benga mte comme ça maboma comme ça nga yeba obima e panani parcours na yo ya vie bande panani yo ne ina yeba wana vraiment bon parcours ça Yuma Dorado a joué pendant na ba groupe belé penate te na ina yeba nde siko place oyo nde uti kasi na beta parcours vie na yo vraiment parce que mutabota na ba mama mi balé tabota ba mama moko bete tata moko oyoki. Bon, na uta go partout vient de dire papa vie de loin. Il y a de loin, il y a Charlie Nongi. Hein, vient nga Sevive. Hein, il y a Ivi. Bat bayambanga na tout vient de dire. Hein, massa nga kelanga ni artiste comédien. Bat bayambanga, hein, ba père nga ba ma viokele. Donc ba tout bayambanga tout na kin. Na uta pe na tout vient de dire. Na travailler pe na tout vient de dire moi mingi na longa tout vient de dire. Hein, ndi na yesko na ngola awa na pesa makamna na ngola yo yebi. Bon, siko wani na ina yeba. Depuis Oyangola, au côté d'un artiste, oh vraiment, nous avons na Congo. Ah, pour moi, l'artiste en a été, comme cet exemple artiste moi, oh, il y a quelqu'un qui na Congo. Papa, il y a artiste qui na Congo. Artiste na Congo, à Corana, mututé, au pas Angola, Corana, mututé, mutina, Corana. Comment ça? Bon, mutada Congo, Corana, mutuné, nous Angola, Corana, mutuné. Ma qualité la bango. Qualité net ya andengini. Le quoi que tout ça vie de l'Ouest. N'ayez dit ça pour artiste mais pas ya capé ah. N'ayez pas que moi. Batna soba coupe parce que ko installer ah na ngola non. Yo ni ezango ko tela coupe moko ya mutu moko songolo pakala. Eza minene ngine eza minene tondengeni. Yo ngine bande yango wana. Na ngola no artiste azate. Hein? Bon. Tout est non clair, tout ça non clair. Ça non miko pe menanga. Pour yo cracher. Na ngola artiste azate, na ngola artiste azate, angola bangonde ba via rabiso. La question nga na ye awa nga na osala makambu o na na Congo po bango balanda nga ya te kina so artiste mo azana na ngola awa na kokisa non na yebite biko na nga bilibida za awa na yoka pe ko na nga za awa so asala makambu na ye awa sans cacher na yebite mais ya za leader ozo comprendre ya za leader ayebani na Congo yango bike on a bike na ngola artiste o ko pesa makambu aloba nga tani tena comparer na Congo te bango nde bazwaka idéologie na biso ya Congo ba yina na kacha ngola. Ya bon ça no boko ya na. Ah limbisa pour na bebisa bodia pembe. Parce que ndo zawana yo ko boza yuma yo sape mutali bomo yo bebisa mo bet nga pe mbate na scène na mo pa dia. So café ozongo. So café mo ozongo. Ya. Et non msenye loba. À part papa vie de loin. Na yo ki loko la vie de loin na vie Charlene ba loba na kate. Vie de loin avec Charlie ba banté, vie de loin avec Charlie ba ko mama ba loba banté. Sikoyo nga na ngina yeba. Vie de loin. Na père et sobe na ninga papa makasi vraiment na ngina yeba est-ce que bazaka kaka na relation ou bien relation la bango déjà est brisée parce que artiste mikolo ba komo bébé sa relation ba komi kaka ko linga mbongo ba komi boye bona ngina yeba yo mtoza mwana ndaku oyeba ba secret nyonso ya te la cuisine oyebi bilo balamba ko yebi na ngina yeba po ebika biso to zala kaya nanga. Ah merci grand potemin la reine de la presse congolaise, la reine de la forêt. Merci pour na mamutuna pour tout cresser bandeko. Papa na biso ya ladi, hein, ya ladi femme et homme, roi du rire. Na ya Charlie Nongi ek da comédie mutu amona comédie na musika imauta mutu bachele pozo 7 fois. Akufa telo ye akufa tabaye shu akufa benga bino sabino ke na kufi. Relation la bango beneza bon terme. Bon ba le vie de loin ne se be ba na relation ya calme. Donc mutu ko tsaranki na bango entre bango balé azate. So ta dernièrement président vidéo to za na poto. Ne bazaki na poto batambula na président sobe ba ke ba partout ba sala na ba président sobe bango nyonso. Ba ki ensemble. Le jour au président vidéo la longa poto président et sobe a côté ka eti na aéroport na bango kuna ti ba komaki na akoma na Congo donc baza pena bon terme baza bien par la desa ka bien vie de loin za bien donc on balé relation na bango na ebité na rokabulon ba pena ki toko ba pepele ki toki mo sindet na film le ba ngo masa na ya voice leader ba tokos ba ma tokos donc tokos ma yo samba te tokos yeah.
nazoyoka pe ba rumeur mo ezoleka boye mwana mo boye po akabela mutu eloko il faut sala boye il faut zaka mutu ana filmer noyeba te no mais nayoki nanga kombo te mais loko ba rumeur ezoleka leka ngai nyo expliquer nga yo mutu amwa ya ndako moi ndako vraiment ngo expliquer nga elo ni eleka les réseaux sociaux moi mo bepo akabela mutu mbongo famille la kisa il faut sala boye nga mo na comprendre te est-ce que yo pe nozana so ngo kabela mutu eloko faut que kala tebe pour la sa mutu kelanya kabela eloko boye na ina yeba yo ko za artiste pe ko ye moko pe na ngo expliquer nga so ke zaka ka ndenga za mutu okay na ina yeba question mal posée. Ouais, nani na yeba nazoka ba rumeur ezoleka leka awa ke mutu mo a manqué vie na bino la dit phénomène. Non yoka a manqué vie la dit akiti si vie la dit du colo soit disait un bon moment muke parce que on a abonné bi ke ndako mandili kuna ezala ba $20 te $100 artiste de quoi maman wana ako futa ndaku ya $20 na yo kinom te na ina yeba pona yo artiste de quoi mutu wana opese conseil ni Maman demoni tout ça boy toi en émission na bi bino ba journaliste ba chroniqueur ba formation belé boy ça sur ba artiste là c'est par rapport à ngana na information mo côté ya maman mo boy ton nini yo tali dans clair mutu nini ngo oyo apesi $20 asali nini za na onani ngana répondre na nga yo ba question c'est yo la passe dépend na nga yo ce ko expliquer nga mutu ngo za nani on pas nga peut mais bino ba chroniqueur boy ba mama ka mule nga boy na ngola awa mambo ele kana kina ye bien compter donc par rapport aux réseaux sociaux pe na bunga na ngande kana répondre invitation na yo pour na tala ki to zakana bien la reine de la forêt moi ça kitoko hein en plus na chaîne okolo chaîne o papiro asolana nga bien eno na zwakango hein fait nga Jonathan Monday de Londres ba pesa nga bala so tali katina répondre émission o pour na kima pe na ninga to ba mo na pa inaza mais na bena okima yo sko tango benga na répondre une émission na yo yo sko faut expliquer nga ke eza nani oyo asali buzo ba wana ponga na ye ba so ki position nini tal sanga nazoyoka ke soi-disant leader amisi abengaki mama Ida parce que pour nga na yebi ke artiste nyonso kwa leader na nga misi aza artiste moko ona linga pe mingi la linga ke makasi abengi mama Ida nde linga kolekisa ba émission linga ba mama ba artiste mingi linga ka ba papa ba artiste mingi amona bolo kwa père na bango hein azala poto mayaki na Congo abengi mama Ida na téléphone aisi mama Ida soki akoki koya koleka émission na ye tandis que mama Ida azaki pa problème na ye pe asali nini ayebisi leader nde naza boye mwana ngai naza problème ya boye ya $20 nde lobayaki pe leader amisa ye loba lokoza problème ya $20 ngai na kosunga yo $20 ngoza ya nini mama Ida ko répondre leader amisi ke eza $20 ya ndako ezalaka wapi o ndako ezala ntili mais tandis que nga peso sa ba parcours na ngai na ntili kuna boye ndako $20 ezate suka ndako ya ntili za $50 $40 on peut dire mama Ida alobi ke ndako ne ezala ntili afutaka $20 leader amisi na pas bongo il pesa mama Ida mbongo atala ndako ne eseki atatini ata na mpesa leader amisi alingaka leka bongo te abengi mama Ida na émission na ye et puis elle si mama Ida ke mbongo pona nini ozo luka mbongo mbongo pour la futa ndako alors na groupe na bino wana parce que on est déjà manque de respect alors na groupe la bino pas se travaillaka et pas la dit et sobe ba pesu elo côté ba pesa ba futa kabino te réponse ya mama Ida ezaki nini que onde zawana niko to so tourner te ba mbongo peso sa nini ezoya te mais conseil comme pona ngai journaliste mais to ba ke to so ba songi to za boye pona ngai journaliste la reine de la forêt na loba exacte que soko ngo pesa mutu mbongo boye pesa ta mutu ta sera fois le boko musesa nini eyeba ka bibi botanga ka bi osunga batu mais exacte que bo l'élection tina ba télévision pour bo salir réputation ya mama Ida ndeza boye pe ba sa ni suspendre la dit et sobe mais pour nayo artiste est-ce que pour ça di kambo yo ndeko nayo artiste leader ami sia sali mais merci mingi la reine de la presse la reine de la forêt bate bande comme sous bakata vexo oyo ko mama ke et pesi na gauche droite bate bakata ngwa no e bandenge ni bakata c'est bakata na bango po ngane tinga boye na sto na osunga mutu so na poso ede mutu na lukate ke na kinde na yebisa bato ebele ki te na osunga mutu boy non ezala betera na lisumu
ya bisumina papa verser te poso landi ndo zongo mambango na ebe na ngana nga siko do kota muzindo na mutu na réseaux sociaux na ta père na nga ya na nga koko na nga femme no mesobe aleka une émission abaki ke eza batu mususu omona ke bozaka na bango bien mais balinga côté et au moins basala likopana ndokite bablo mususu fait bimisa ki na bama ya misu ya ko sali réputation ya groupe ya Lisi Boy a sali réputation ya groupe ya Lisi Boy et bimisa sobe incapable oso natali benga vraiment na Congo na vana kisensu na vana matete na vana lema na vana semba na vana bumbu na vana pe njipa tanga na njini na révérend Kim bana quartier Kimbuta bana révérend Kim na tanga kuna sala communication média na ndenga avandeli kuna na ebinda kwa ya $20 na njili te na ebite baba vana njili pena ba masala nga leader peut-être que ça njili na kasi peut-être que c'est là et kokeza la chambre moi mkete studio pe ça la pe ko so yo keke mawate wana ndaka nga bo tango na émission le ben ni ke o moi da ebise ni ke so ça moi ya ko filmer ndaka nga so ka da ki mu da beza luka beza ngalo ba ni ke na filmer ndaka mais comme ça ba ke moi na ya kuno ça te c'est que ezaka na ngote ba nga ba créer beza na bango pour nga bango za beza ndaka $20 na kin na njili zate pour njili za njili ya changu da district présidentiel pour so du président Kabila hein président Kabila babi président Kabila pa mote be pa osa avant na changu na kingakati aussi fachi beto avant na changu ba président be ba bemba avant na changu so pas changu za ba koza ndaka $20 te ya no ka kalinga asali ba coupe belé ba ke poto peut-être sobuta na Congo ya ba coupe musu te ke ba ebima ba poto yo ya coupe musu ba ebita pa ma poisate ya coupe musu ta matadi ba kenda te ya ba coupe musu ba suka na kin mais et so ba linga me ma groupe ni na poto Lisi Boy ba ke poto ba ke mo na poto ba ona so ba ya na ngamu kwata personnel mais o personnel de mu kwata kufa ya na ngamu kwata ya mu kwata ba mbote be na yebi pa ba zafe na nga soda ba bi mo na makala ba bi les stars oyo a passé à de long na makala na comédie zande ya mu kwata wa pa to yebi ngana ngole yebi en code poto yebi ngo ndima vous comprenez et que jalousie ne veut amener ba groupe ne na poto yango leader ya misi akomoka jaloux ya misi nga na tali so za fe na nga wa fe na nga mais on a biso ke tika ba biloko ano sala on a raté so kabeli mutu bomba sekrenza mene mta asunga yo oyeba ki maida bovane quartier moko so yeba ki osunga elo moto ko le kanate volo ba ke na pesi bo wane sala raté nga pa na peta ke place moko epesa kinga un peu ma wakane biso to sala be a ba boyeke o nga pe sa mwa lokola bango nyose nga na sunyo ka meloko tala vuma kote wana vuma pona yo lo baningi yana kasi pona na lo bake so da poso sunga batu asala ofelina poka baka alo ba bongo maida za star lelo te maida na lekino maida na alekino na mambo yebana mama ida bana te tongo am sa to lo bate ya misi na ta lo pena fekte tala nga pena clair na miso lo misu na bimisaka na miso pena misu tant biso bani ba théâtre ba to pesa ba makanumbu yo to yeba ko kute boye ba kete ya banji ya neni yo ko puta e buzo ba ngana ese vérité ngana ese vérité na yeba ki botan maida to maida sa tete misasa ngana yo ki ka misi année 2020 24 ya bosiko ko téléphone ambana tete ambana bosiko to lo ba ke ezali kemke tangu oye ozu mwanda masungi ozu mwandambo lukanda mango ke ne bien ete que so ozui mo so ozui nzamba linga bato ba mikitisa ye atombola ka so pa nzamba okende na komima nzamba obuka yo aussi la sixende ba ve wana basila ya misu bagenda ba poto bana poto basila totanga ba kombo tima ba koma poto basila bayoka na pe sous tête vous comprenez o bayoka na tena poto ba yebi po anini ke ba meme succès na mapeka si ba mangana mapeka te si ba ya na mukadu nzamba asungo o pesa makambo ngani na zabo o ba yebi o pena yebi ke kiyenga nga na yeba nino o ba yebi nga na yeba ntina ba o ba yebi nga te c'est ça na peso ka conseil ke mbasi maso pesi na gauche droite bate wana za conseil on na pesa o deuxième na lo baka pona papa na nga ya sobe rwanda na ote ma moto etumba na ngola mbate ndaka $20 na manana na njili ezala na ngote nga na koli na njili na vai na njili na constante pe na njili na tika mo ndaka $20 na njili te et puis na ngo souci te ya sobe ona nga na bakaka esa na bongo ba te spectateur batala biso on émission basala ki maida na faire miss ya ki no émission
ya lukuta baka tricage yaki na tricage babeta ba bango mpona balia mbongo na ba internet mais basalaka mabende bakochaki mambo bandaka ba $20 ka kokita groupe ya Lisboy ekita na qualité moko c'est ça Lisboy ya OK na yipe na yeba na yoka kakeba tumususu to azaka la Congo pour la visite déjà Congo na visita Congo na vane na ndako ya père na ngamoko père na ngamoko mukwa bord mukwa ton frère dia ya zaka na Congo na ba escasta ba flori mabanja on frère dit merci moi bien sanga mokonja pesi ope mbote là où tu es ya to la vane na Congo na tala ba théâtre misusu ba ke o ba groupe misusu théâtre ba CBS ba digital palace et palace na ba na ebité ba chebe pour la bossa pour les MP moi qui na yeba ba chebe ka oto eba ni monde entier groupe eba ni monde entier na yoka monde entier on ni na yangula bina ke te ba ba te le côté ata côté bon te TV ba te la bango ti na bossa ya ku bango nyonso pour na bato lo ba bongo to eba ni monde entier te ba monde entier lo be bon noni letiko ba monde entier ndese ba groupe ni na oba biki ba eba ni monde entier pour monde entier vu de loin monde entier so be monde entier sango eba monde entier masanga gino wela eba ni mase monde entier masanga fail fuka ingénieur cameraman na eba ni monde entier siko na éviter na ne otangela nga monde entier ngo o alo ba eba ni monde entier a tutala kete bon otangi ndo kaka si groupe ya théâtre basala na Congo o a pe ba eba ni na éviter yo ne ko répondre ngate ya mais kana otanga Kikedi eba ni ka Muyombe gauche Aïban. Aïban digital. Papa! O mundo Muyombe gauche. Nadando como nono. Tala. Pipidanga. Ya to continue. Ya. Bongo de Best King. Hein? Le roi de Best King. La numéro. Oh, bah comment on a fait le roi Aïban? De Best King. Ah, Aïban t'es avec la chaîne. De Best Aïban King. Bana ngola so tu vas de Best T. Aïban T. Nga Aïban na Congo mais Aïban T. Yateke so na bi ke veki ke dia so ba ben nzaba lim sanga dia so ba ben. Na va anda kuno so na va anda kuno te na ngaza mamu na likolo. Na va anda kuno dia fufu na yo marche ta pesa nga sinzi. Mwana yo winner, na l'accès pe ko filmer na yebi wa to tala wa to lo bato na TV. Mais yaya Aïban T. Ya. Bongo konjo. Ozo seka. Aïban T. Konjo pa yebanyate. Konjo on a bien. Na la balikambo na talaka na mona ka konjo Aïban T. Konjo Aïban T. Konjo ko ma yebanite yangola. Oh, tota mta na bien chaîne oyo basa ba miko ba de ba ta ba sala ba star ba yeba na Congo. O basala ba succès na Congo batamsa miko ba de ba yebi konjo te. Maman, você conhece konjo? Nous le connaissons. Au moins nous le connaissons. Ya, si, au moins Desculpa, papa, desculpa, voilà. Retourne. Bon, Tokotuna, soki papa, ya, soki papa, ayebi, konjo. Et dans la soukate, monsieur mon petit beau-père ayebi, mouye me gauche te. Ayebi ko de ma ayebi, na mo comprendre. Et d'abord ba tunzu ba yebi on te ba yebi, comprendre. Mais je te faisais quoi est-ce non, et là mon père a remarqué en Angola que ba portugais ba bisko ba to ngana biso mingi te so ngoy ba on va faire que la poto ba Allemagne kuna ba Paris États-Unis ba ko ba artiste biso pour ba portugais ba tala bilo ba portugais ba novela mais tout la paix tout le monde ba poto kata tembe so qui vraiment ba yebi ayebi papa esobe to te ma biso mbale po mo ko ngana ko un point là ba ka yebi été ou bien yebi papa vide le té tozo tuna. Bonjour papa. Bonjour. Bon, comment on a bon, comment on a leader, Discord. Ah ouais. Discours pour les causes, elle a dérangé les canaux, on est à Benyo Boye. Ah, merci pour ça, aux poli vraiment. Naïna yeba, oyebi papa esobe. Naïbi, esobe, dans ce qui s'est vu, on a calana, esobe n'a pas été. Esobe est banni partout, mon entier, esobe est banni. Esobe est ma casse. Oyebi était dans naïbi, à ta mon amouké. Akousata 5 ans ebe sobe bata la TV et sobata ma partout et soba yeba makasi bon nangné ba depuis ngulu c'est combien d'années tala kolanda ki songi te yana bon nga pe na abwe na se ba nete asali ka ba moi mais ni na tamboli sobe ko tous les banda ko to mona oya na ba to ayoka lingala te bata la esobe
malgré balobaka mso bayokaka te mpo bayokaka portugais mais batala esobe bayebi na bandako na bango esobe atalamaka partout monde entier esobe atalamaka ya kotangela baartiste oyo yebi batala ba monde entier oyo yebi vraiment parce que nyonso mia ntango eza kwatika otangi na ngai parce que atola artiste somo Dora Yuma oyo amenga oyebi Dora Yuma Dora ah mais Dora nayoka pena Dora ko apena artiste Dora masala nango asala théâtre mo boye nayebi te donc théâtre asalaka nango soki atalio donc ye so okutaneka biso atalio oyo aboseki asalaka pena théâtre donc aye pena mama na artiste kombo ya bato oyebi oyo bayebani mpe monde entier so tobi monde entier c'est quoi ti bachine na ti boye partout vraiment même atala na Mars na planète Mars bayebi bango na artiste comédien si comédien natangelo comme ata misatu sosi non esobe papa esobe maman na comédien ema sei uyu te sosi fille de loin maman na artiste sosi na artiste na atala mingi Dorado maman na artiste amaseki kutu te donc ye kutu nango maseki te donc trois wana kanga na miso etikali wana ba artiste comédien te ba ne vraiment za kuma mutu yana ngina yeba pe bongo na yokaka groupe moko boye groupe wana eleka mimi na CBS vie lianzi komba groupe ngo ya lianzi na ina yeba ko muto pe komza lianzi ne ba yebi groupe est-ce que ça monde entier c'est là nan veli na yebi lianzi be lianzi lianza lisopote bosonza bolingo lianza oya makala ready wana ready wana masa na biso ready wana nga bete masa parce que oh basoki groupe eza lianzi oyo lianzi papa boy pa lianzi ataka aza famille ya ba meteo amona makala segmo pale na ma tondaka boy ya solo la lingo makasi poza solution wana fe na nga lianzi so za groupe na ye aper lianzi pour la kana chombo zaki na chombo ngomona na la so ba video to sa na pe na ye so pa lianzi na ye biye na te coupe ngo za ndeni pa lianzi na ye biye so anzo nzingere ata mama ndefu ba pembe bele